Kimbangizi moye! Kimbangizi moye! Kimbangizi moye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Kinshasa oye! Kinshasa oye! Kinshasa oye! Eunwe! Embazie! Bilumu byakuloe! Yangalala! Esengobe esengote! Kiese voka kiese kui. Tsai voka tsai kui. Na kombo tata mwana pe tata molimo centre. Dege Tolandi, dege balobi. Le 2 juillet 1706, liwa ya mama Kimpavita. Le 2 juillet 1929, Yakoro Kinzembo. Dès que nous avons fêté à Kinshasa, nous avons Kamba. Bamindele Oyo, tu peux une invitation, bazo comme à l'élo. Yangon a loba qui que fête, il y a le 8 juillet. Papa ya barozala mingi ya lingomba ya mangomba mususu pe ya leta na bamndele baye tozale belé na le 8 juillet yango na lobaki ke na ye kozwa biloko oyo ndambo emonani ngai pe nakomi kozonga na ngai na okenda avant mpona kende koyamba bango ndenge tolobaka ntango nyonso biso toza na maloba mingi te bango bato bazoya bapaya bango nde bakoloba date wana le 8 juillet tokoyoka bango oyo bakoyela biso mpona likambo tata Kimbangu etamboli mokili mobimba totunaka bayabi baya te epai touti toyebi me pa tozokenda toyebi te tobatela bilembo na biso tobatela mpe kondima na biso makambo na bango ya tata Nzambe tango ekoki bato balingi batambola mokili mobimba biso nde tokobongisa 1915 papa Kimbangu na mama Muilo basali mariage na bango kuna na Gombelu tete esengo ezalaka ntango na baprotestant balongwe Gombelu tete tina Nkamba bazalaki na mandalala na maboko ozana kokota bakotaki na Nkamba indalala wana papa Kimbangu alonaki yango esika aza kosalisela bato na mboka Nkamba indalala wana ekomaki nzeta mbila ekolaki nzeta mbila ntango ekufi kala mingi te musuke ebote wana
elingaki nzete mbila wana nsima yango nde akokama etikala soki okakamba okomona yango nzete oyo ya mosuke nayebi te makambo nini nkolo yesu alobaki sini wana na nkamba toza nango so okei okomona yango papa mododo papa katembo d'école soki bozali nga nayebi te ntina likambo wana mosuke soki bazali baya liboso tolanda sino wana elakisaka ntango toza na elanga soki mpe mbula elingi obeta elakisaka sini elakisi nini boya bosala noki botiela bango bakiti misato merci pesa bango micro okombo na nzambe tata mwana mpe tata molimo santu na lisenga ya tata molimo santu papa simoki mokiangani apesi biso verset biblique oyo toka kolimbola mpona likambo oyo ekopesa biso ezali na Matthieu chapitre 24 verset 31 suivant. Topesi micro na papa de Gaulle mpona botangi bazofilme bino miso na bino etalaka oti mokongo na kombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santu. Merci tata molimo santu na kopesa biso maloba na botangi chapitre oyo ya nzete ya mosuke na Matthieu chapitre 24 verset awa na mukanda na version na biso ebani na 32 ti na 35. Botangi ezali boye okombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santu. Bokanisa nzete ya figi soko bitape na yango ekomi pete pete mpe soki makasa na yango ebandi kobima boye yebaka ete eleko ya kobuka mbuma ekomi pene pene bobele ndenge wana tango bokomona makambo yango boyeba ete etikali moke mwana ya moto aya nalobi na bino ya solo bato ya tango oyo bakomona makambo nyonso wana na miso likolo na se ekoleka kasi maloba na ngai ekoleka ata moke te nakomona tata na mwana mpe liboso nakomona tata na mwana mpe liboso totangi lisese ya nzete ya mosuke nzete ekopesaka biso ba vertu makambo ebele mpo ete ekokosunga biso na oyo eza na biso pasi na kati na mokili nkolo azwi elakiseli wana mpo na kolakisa mayema aza na kati na mokili me na mayele ya nzambe atiaki biteni ya nzoto moko moko na mutu nyonso eteni na eteni ezali na mosala na yango miso mosala na ye komona kasi miso akoki kosuka kaka na komona te lokolo omoni otali na miso kasi osali nini esengeli soki otali omoni esengeli obomba osala comparaison ndenge ya lobi totala likeseni likambo oyo namonaki lobi likambo oyo namoni lelo kasi suka nango ezali ndenge nini nkolo alobi botala likeseni na kati na nzete na figue soki abimisi makasi ebele elingi koba ntango na kobimisa mbuma ekoki to changement ya période bongo biso bato zali komona lelo na biso bato za na génération oyo parce que kuna balobi na biso ete na génération oyo bakomona yango na miso solo mpo na ntina na génération tokomona yango pamba te elaka ezali 4 na biso na Genèse chapitre 15 ete na 4e génération na kosala makabusi na ngai 4e génération yango oyo tomoni yango pamba te mayamonso bakomami na Matthieu na chapitre 24 tomoni bitumba tomoni ba tremblement de terre tomoni makambo nyonso ndenge na ndenge
yango na batata ba mama ete mayele nini biso tozali kozwa awa ezali biso komona likeseni awa ezali komona biso bilembo oyo ezali kosalama esengeli na biso tozwa mayele tomona kaka te totala kaka te tolekisa yango na bilembo tozali komona elingi kobate nkolo ekomi pene azali koya me tata na biso tata Molimo Santu alingi ete moko kati na biso abunga te yango na mpe tozali komona bilembo ya ndenge na ndenge ezali kolakisama na kati na lingomba ndakisa oyo biso tomonaki mikolo mibale oyo tozalaki awa ya yenga tomoni démonstration spirituelle oyo eyaki kosala katikati na biso ezwa mpe epesa biso mayele eske likambo yango tomoni lelo tokomona yango susu lobi soki tokomona yango lobi tokomona yango na circonstance nini yango tosoki te mai tozali komona esengeli na biso tososola yango malamu malamu posa ya nzambe ezali nini mpo epai na biso mpo tokokotosa tokokobanga ye tokokosalela ye na kombo tata mwana mpe Molimo Santu na kombo tata mwana mpe tata Molimo Santu likambo papa asengi biso etali biso bana baye na ndenge nini nkolo Yesu azalaki kotambola uta kuna na Jerusalem akokoma na Betani mpe na bamboka nyonso epai azalaki koleka bipai nyonso azalaki koleka azalaki kosalisa bato baaveugle bazali komona bakoka bazali kotelema bamababa bazali koloba makamu isi ebele asalaki ekomaki esiko na Betani abima zonga na Yerusalemi nzala ezwaki ye apusani amoni nzete ya mosuke figuier atali posa na ye azwa figuier pesa ye quelque chose alia posa azalaki na nzala ezalaki ntango ya bafigi te periode ya bafigi te amoni nzete yango figi ezali te matiti ya malamu ya mobesu kasi figi eza te abi ndenge ni figi eza te alakeli yango mabe alobi banda lelo yo figi okobota susu yo figi oyo okobota so figi te okolesa bato sur les champs ekauki ntango ekauki bayekoli batali bakamoli be minkolo me nzete oyo ekauki ndenge nini alobi na bango bozala na kondima makambo bomoni soki bozala na kondima bino mpe bokosala yango kutu ata montagne bokodeplace yango na kondima na bino bosala mabondeli makasi batata bamama elingi oloba nini tata Molimo Santu aye awuti Yerusalemi aye awa lokola Betani atali biso toza vide yo mundimi oza vide alingi ozwa likambo epa na yo eloko nini kopesa ye atali oza vide ntango oza vide eloko yo opesa ye ezali te akokausa yo elingi oloba nini aye yo mwana papa Simoki Mbangu oza na ntango te olobaki nga na keleli asengi $30 asengi $5 asengi $10 yo lobika nazwaka na nga te nazali kokauka akokausa oso malamu ndenge nzete afiki tozala nde na kondima ntango asengi zala na kondima te na kopesa yango akobakisila yo me ntango yo tali bolembu eza te akokomisa ndeko afiki okokauka conséquence ntango alongwe wana kobutaka na Yerusalemi akekuta sikoyo bavendeur na ndako ya tata asiliki azwi shikote abandi kobengana bavendeur nyonso wana elingi oloba nini nsima ya fiki akuti na Yerusalemi bavendeur abengani bango ndako ya tata ekomi sika ya kotekela tata mama bakimangisi te eske na ndako na ye tozali koteka te cetadire zando bandoki ekoti zando ndenge ndenge ekoti nzando mobulu ekoti yiki ekoti tokomi bavendeur na kati na ndako na ye mwa moke tobakisi yango na komba tata mwana tata Molimo Santu okombo na nzambe tata mwana pe tata Molimo Santu tata Molimo Santu opasi moki monkiangani mukanda opesaki biso to opesi biso lelo ya nzete ya musuke lolenge toyoki na botangi na Matthieu chapitre 24 verset 32 kino na 35 verset asuka koni na 35 ezolobete likolo na se koleka nango
mais maloba na ngai ekotia ko ya tekino ekosalema. Ba etunga kotanga Biblia soto kena bandako bokotanga référence ya mukanda yango na Marc chapitre 13 verset 28 à 31. Marc 13 28 à 31 pokena Luc 21 29 à 33. Ezaba évangile synoptique ba bandai ko loba presque le loba moko oya ya compléter moninga. Nde na esika papa pesi biso tolandi ndenge totiko ilanda déjà ba intervenant ndenge ba lobi. Esika papa tangi alobete na munoko na ye tangu nyonso azoba le signe de temps. Les signes de temps. Kuna esika na totangi balobi botala nzete ya figi na ba nzete nyonso. Soki botali ke babita pena ke pete makase bandiko bima boyebete ngonga ya kobuka mbuma ekoki. Alors na tangu wana na sekuna balobi tangu yango nde Nzambe alingo sala likambo na ye, Nzambe alingo tia bukonzi na ye. Na contexte te contextualisant na mukoma lelo maloba tamuli musante tomoni ba makamu nyonso zoleka kati na mokili ko swana ko welana ko bunda ko bomana ko fingana nyonso wana ezali nde makambo oyo elekaka na tango wana yango nisiko tozana yango signe de temps. Tozoko fingana, tozoko bomana, tozoko welana, tozala makambo ebele ya mabe. Mais tata molimo santo azali kote ya biso. Abi nyonso ezo salema etikali muke atia bukonzi na ye, avanisa bukonzi na ye. Tata mama, sala examen de conscience. Papa azote ya biso tangu na tangu. Et na verset ya suka, même ba référence na pesi verset ya suka na Luc na 33 na Marc na 31 ezolo bakakete likolo na seko le kanango mais maloba na ngai kino ekokokisama. Les trois péricopes qui étaient encore na bandako le signe de temps au papa zali kolobela ezomona na tango yo o eloba maka o eloba yango pe azolo batango nyonso uta e bandeli papa bandai kolobango uta na 21 kino lelo tozomona koboma nezali kofinga nezali kowela nezali kosala makambo ezanga tina e papa na mkola yenga lobete même bino bozali kati na ngai ba réunion ya mabe ezali kokoba signe de temps. Mais ya lobi azo kipe wana te kino akofandisa bukonzi na ye. Tata mama tangu tozobima wa sala examen de conscience. Est-ce que vous allez na programme tata molimo santo? Basine de tezo monana na kati na ba montage oza directeur oza licencié na montage na kati na ba audio oza docteur na kati ya bitumba ya bikobo ya moyibi ozali na kati mais yeba yete ngonga yangoyo tata molimo santo azali kobelela alinga vansa bukonzi na ye ngana yo tokozala na position nini nde yangwana soki ire ya solo te bi ngai na tozana programme ya tata molimo santo to sale la tango yo pamba te tango ekomi pene tata molimo santo afansa bukonzi na ye nde yango alobete maso makoleka kasi loba na ye kino ekokokisama ekokweya jamais na mabele kino ekokokisama yango wana ngai na to sala keba to landa oyo tata molimo santo azali koloba na biso to sale la yango pote mukolo msuka to sila kobika. Papa de Gaulle alobi bilaka alobi likamba bilaka bilaka papa zo umela te papa zo umisa bilaka te faute ndeza ya biso moko. Là bokota la ngona 2 Pierre chapitre 3 verset 9. 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Kuna bayuda bazali kotungisa nkolo Yesu. Nkolo elakano ezali ko umela. Kolo Yesu habite bilaka na ngato elakano ezali ko umela te. Mais posa na ngai bino nyonso bosila kobongola mitema poete moko kati na bino abunga tene papa de goto lo bawo ndenge susi ya tata molimo santo ezali papa susi nezanini
biso nyonso bakimbangiste tosila kobongola mitemo ya biso po ete biso nyonso tosila kobika po mokolo suka moko abunga te nde susi ata Molimo Santo yango wana tosalela tango ezali tata Molimo Santo mayemanso ezali koloba na biso kino ekokokisama okombo tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Amen. Merci Bambuta Tolandi. Boke no rovana na bino. Denge papa Fumalongo alobaka. Iye kotambola lisusu te. Kasi iye atambola ki mokili mobimba. Batu wana iye akendaki kolamusa. Babanda koya baza na nzela. Biso tutelemi kaka esika moko na Yerusalemi. Batu wana tango babanda koya tobanda koyoka bango makambo nini babanda koloba o bakoyela na Yerusalemi. Sina lobi deja bamindele bazo kokita lelo. Gai pe na monike ntango nanga ekoki ya kozonga poto ya babango. Kasi lisese topesi ya musuke lelo kasa nango eza ya kokweya. Kanisa na Oktobre to na Janvier bokomona batiti na ndenge robotaka ezali sine na bokoko na biso pe sanza soki abimi totalaka sine position nini abimeli ya kitoko to ya mabe moi pe soki ebibi toyebaka basine na kala soki omoni ke baforumi baza koleka ebele bakoko moye baleka ezali te fo balala wana batala soki basili koleka bino mpe boleki po soki bosote bango boleki bokende kokutana makambo kuna bozokende basine de temps ezali ebele tozomona yango na miso makambo mpe ezali ebele me bato baza koya kolakisa kuna bazalaka ndenge nini babandelaka ndenge nini basalaka ndenge nini tokolanda mpe tokoyoka lelo eza mokolo ya mama Kimbavita na koko Kinzembo moke tozalaki nango yango wana basine de temps mosuke akolakisaka yango tosilisi kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen.